mais on va voir ça ils ont quoi il a mobali wapi mobali na yo to li o sa semblant deni mobali na ngai aza wapi mobali na yo oyo to li pa na ngai na bi mobali na ngai aza wapi parce que uto solola na yo asololi na yo azongi ndaku te okoloka te mobali no sololi na wala problème yo nous avons yo madame Belvi yo l'adresse ou quoi koyebisanga français te mpo nalobaka ngo te mobali na nga sololaki na yo mobali na nga zongi ndaku te oyebi badossier nino wana ngo na mobali na nga donc mobali na nga oyebi place aza maman s'il vous plaît mobali yango owangala nini maman tokosunga yo tolingi toyeba owangala nini maman solola mpe na ngai ko s'il vous plaît Chala azowanga na nga na kosunga yo tosolola papa na beso mobali na nga nalobi oyo papa na bomake na bosana adresse madame Belvi osana ba problème na mobali na nga mobali obiso to mobali nga na bokoli nga na kesa ba problème na te mobali yango comment yeba nga vous parlez de qui obokoli moyo mobali obokoli obokomi neti na mbetu na yo mobali na ngai mobali na nga omari mobali na nga pardon c'est la femme de moi chérie Zela papa mobali na nga mobali na nga basolola kina na oselelo kote basolola na ye yape mobali na nga monana maman on se calme c'est là Tout se comprend. chérie toi solola chérie omara banda osola na ye ayebi papa na ata na poso ovanda mets-toi mobali na nga tosoli ne mambu ya mama oyo otelemi mabe yo vanda nanu mama likambi nango okoloka te chérie yo vanda kuna gré de l'espace po toyeba ndeni tokosola maman on se calme ngai nde mobali na ye ngai nde kolonda ok s'il y a un problème loba papa yo za kolonda ku ye mwasi nazomono nga na omono mari te nalalisi nga moko yebi nde toviva na omari lipasa na nga na ose calme te papa Pierrot na mama ndongo monyebu abengai mobali na nga makambo nyonso oyo basolola ye na omari nga nayebi yango omari alingaki akokutana na mobali na ye basolola parce que yo oloba yo oyebi omari te bosuka ye nde na mbetu ndeni yo suka ye na mobali na nga na mbetu ndeni pardon et attendez mais mobali naza étiquette epa na yo mobali naza étiquette te mobali na ngai aza étiquette te papa omoni nga nde naza boye naa na bavérité nyonso po lelo oyo se baelimine mobali na nga eza parce que alingi vérité eyebana te mobali na nga abengi ayebisi ye nga naa na besoin bana ayebisi ye aovanda na fardo wana te il faut ya kosola na ye asola na mobali na ye esili mobali na nga abisaka na kei mobali na nga ke naobenga telefone omari eleka te lobi ngai nde naza boye naa na baproblème na vérité aganga te te yapesana na nga bana mobali na nga banga na ndako na bino bana mobali na nga epi baza moko te baa mibale pero ocomprendre mpasi na nga te mobali na nga aa na bana na kati ya ndako oyo obikika mosanga omwasi mabe oza mwasi mabe nayebi histoire na o mobimba omara bombelanga eloko omara bombelanga eloko eloko ni yo etema solo tala mobali na nga yeyo tala bana oyeyo obetela masolo est-ce que yo sambelaka mama sambelaka mama papa koloka te mama koloka problème esa awa mama ngana tofanda mobali nanga bobo mama yes mama ye mama problème eza te ngai nana ngai mutu nana problème akokana mobali na nga sikoyo mobali na nga azoya adeklare bana na ye bazala na ndako abenge na telefone mama ntango mobali na nga abenge na telefone mobali na nga aomonana te pesanga mobali na nga mama oyo mama naza mwana na yo te azomenase mobali na nga na telefone mobali na nga lalaka lisu te na oya te naza mwasi ya omari oza camarade na ye omari abanda ovanda mwasi atante ye na baniveau nyonso siko ntongo atante ye mobali nanga pesi ezemi ayebisi ye mama nde naza boye nga naza na problème obota mama nazobota te omari tobaki aloba verité aloba mama nakoka te mobali nanga mama bana na ngai makambo na ngai mpenza makambo osaba na bobo mpenza tabana nde baolela mama eza bongo te eza bongo te eske bino bokondima ngai te mama puka baoleliselanga bana nanga
Deux enfants. Belle vie. Elle qui s'est place à ça. Belle vie au Kolanani, Oyo. Nalobaki, oh, Nana Sala, ya Papa, Yesu, yeyo. Son logo l'a profité. On se calme maintenant, on se calme. Aza déjà fautif. Donc vous avez besoin d'éliminer l'état confondu. Et la minute où on a un camisayo, bah oh you go salaka. Pourquoi you m'a dit linda? Je vais te faire arrêter tout de suite là. Commandant. Maman. Pourquoi moi ça beau mission? Commandant yo. Papa, pardon. S'il vous plaît. Pardon. Monsieur. S'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur. On a une colonne d'accord. Ok? Oui. C'est vrai que la personne que vous voulez toucher, c'est ma femme. Ok? Tu fermes ta gueule. Merci, chérie. Merci. Monsieur le commandant, oui, bébé, connaissez pas? Bien sûr. Nazo respecté. Je pense que l'intellectualisme est là pour y ça au sang là. Nde to telemi awa. Na mobali, so nazaki mobali te. Monsieur le commandant, par rapport à tout ce que je suis en train de vivre, là maintenant sur le champ, nous t'avons toléré, nous t'avons compris dans le loin. Cette femme que vous voyez, et moi aussi la bali, maman n'a yé. C'est mon cousin. J'ai connu ce monsieur. La Simanaï. La PC ici qu'à vendre commande. La PC ici qu'à lala. Soyez à moi sinanga. Moi c'est bateau à Libana. On va baisser l'imbongo. Méchant garçon. Et durant tout ce temps, Nassé ignorance. Banozomona. Bazabana na bangi. Omari. Na mutuna ngezaki bana nga na bota kate. Oyo ye abota na mwasi nanga. Na katanga kwa libala. Ndena sa am Commandant. yebisa. Commandant. Monsieur. Soki nalandi balembe pole yokananu. Soki nalandi yokananu monsieur. Monsieur Omar pole. Yokananu. Soki nalandi mwasi oboti na ye bana mwasi ya libala. Oui, c'est ça commandant. Pe na ndako ya libala. Oui, commandant. Na bana ndako. Comme ça on a placé. Na c'est dans un état de faiblesse. Cette femme a conditionnanga. Monsieur, état de faiblesse, moi c'est Yeso olingi babenga okombe. Oh, sacrifier mwana na yo. Pe zoma ko la famille na yo. Yo moni makolo yi bakaba ba cook boza ba communicateur na ba communicatrice na ba fan boza ba bololé. Comment bino mutoko sila a comme incapable de comme film. Sila comme kobina ba comme jeune leader comme kobinta sila na ba gag. Sila soko comme film te bino bozo kombote ke ba yiba sila makolo. Est-ce que elongana za kelonya mama solo? Na kopana petenga na yebisa ka zongele longine bio. Mamu, elongine kenda. Ndikala tawo yo lata. Ma ate mamu tuko lata. Mamu. Dada. Elongana. Yaka franchement mande ko balanzi ngamo lokwe longana mama lata ngo ko lata. Alata ngo. Oh. Mamu yebisa elongina so. Oh. C'est pas un perruque ma teke teke bebo. Oh na mo ko ndeti masque linye ku. Oh, ekena bo. Na mo ndeti masque linye ku. Mamu ko lata perruque na te ça comme abe. Mamu. Oyo osala comparaison ba nini ke belle vie muta bomi vraiment maman ya ba madilu na souci ma crasse eza sila comment mona nanga sa kena ne kala
ma fille chérie bia avant na poto na bakoko nanga mais yo zo ko diembela mona nanga dasa kenane kala ozwi liba obike bana madilo omoni ndenge bakendaki ko déclarer voix ya papa na bango la madame Léa bongo ye misilolo tala mutu lokola misilo ki na manas kanten ouais désir chikicha cha misilolo bolukela sila mobali sila nazo koma mapuya akokelanga na biso te tellement na poto moto eza moto moye mama kasi na poto akimelanga ti ana papa te papa zata tala lelo nde badiembela papa madilu badiembele tina coupe na kati. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission, notre émission qui est présentée par votre humble présentatrice Chancessiana. Moi la souka Songi, autrement dit IGF de tous. Et merci pour la fidélité et confiance que vous avez na kati ya chaîne biso chaîne bino. Moi la souka ya famille Libota News. Et merci beaucoup pour na commentaires, pour na like ainsi que pour na partage. Merci les sous na maman ya famille Libota et papa, noko, tonton. En tout cas, que Dieu vous bénisse, la maman chérie, maman Claudine Bokatola, maman José Le Sadissou, maman Germaine Makiese, maman Francine Matondo, maman Gina Mabiala, maman Bibiche Kandeya. En tout cas, que Dieu vous bénisse et pourquoi pas à mon bière chérie Paul Lissoupa et à Ibrahim Souprasala, les rois des iPhone et établissement JNT Jonathan de Best en tout cas, un grand merci Nabino parce que vous avez kawana pour nous commenter, pour nous partager, pour nous liker. En tout cas, bandeko balandi plateau na biso kaka ndenge za ouvert ne bozomo na nazabongo na Bianca Zanga mona suka ya famille Bota o tozovanda tozosala analyse sur l'actualité émission na biso et bandi déjà donc prenez vos positions. Bianca Zanga, bonjour. Oui, bonjour IGF de la presse Songi la famille Bota et merci beaucoup Naba Meloman tout badingarabiso biso peto dingarabino vraiment merci Naba Emma surtout ba considérer ka Poutine de l'écriture Belinda Kandi VIP international la reine mère maman Mokonzi. Merci beaucoup parce que comme on a déjà Belvin à Belgique on a dans Belgique tombé et félicitations à ma maman à Londres, ma maman il y a Bruxelles, ma maman à Bissau, il y a Paris, il y a États-Unis, Angola, donc partout dans le monde. Merci parce que Boula qui soutient et pas Belgique qu'on soutenir mon tout à niveau au monde qui a battu France, battu Londres. Bauti partout dans le monde yo on a pour un spectacle pour un événement na biso qui samedi à le 7 en tout cas merci beaucoup là je vois donc laisse Nzamba Versace merci à toi Odette laisse maman la laisse un grand merci à Niki laisse mes filles laisse monter ma papi merci à Richard laisse à Lolo laisse ya Majos laisse merci à Irène qui a luta monter ma Richard un grand merci à Nadine qui a luta et félicitations à ma petite fille Maravilia, vraiment merci pour la considération que si sa classe aux États-Unis, ça facilité, qu'on a aussi une fierté moi de jamais vu. Merci à Bernice Koumine et Exé Koumine. Un grand merci aussi à Karine Zanga, je sais qui a lutté à Patricia Branco Bibi Chimousomba pour la décoration. Un grand merci à maman Nicole Loboko et Duchesse Evelyne Tunani. Un grand merci aussi à maman Isabelle. Merci à Exode Oaza derrière la caméra. Et merci à Darling Love, encouragement toujours dans Pamela Matondo et Nzambe muta permettre ça na mawe salami moyibi wana ya yibi blokanda ko na katio maboko te voilà et non c'est kana batutu o ba se perdre na Pamela Matondo en tout cas bo soutenir parce que kambo e comme Pamela Matondo kote la moi sinanda ko koza biloko nenyo surtout ba perruque ta musalo to salaka sans perruque moi si moya
Exact. En tout cas, ba maman famille bota ba fan ba tout o Pamela Matonda CP Sabino na musala kitoka sala ka so bo soutenir et ça la biso bien voilà. Bien quand sanga fil beza la vie de Tegra ezokene ndenge nini pe maputa ya famille bota izawana okebisa ba melomani. En tout cas comment la vie de Tegra film moko Chacha obi na vie soko kota na mbali moko boye et bozana ba relation mo ya bien te ko pesa nzoto te talaka comme madame Belleville papa Serge ti okoma na ba niveau ke na ko beta yo na mwana ndumba po abeti mbata au moins Belleville beta ke mbata na Sengotin moi ndasa koli a comme déjà grande fille na bundi pona mwana nanga moko parce que fort ni yo tata sali pona mwana na osali te ozo ko se permettre ko ridiculiser nga na miso mwana nanga en tout cas to consommer film maputa na biso eza maputa na biso eza wana mutu tu o asepelaka na poutine de l'écriture oza posa polo ba polo eza ba kepi eza oza na posa liputa maputa na biso eza wana en tout cas boza mieux placé ya kobenga ba numéro tout bobenga nga bobenga Chacha Pamela Matondo noko Prince Tadinga Lapa noko Yams noko Mundir ba Jerry Kobeto presque biso nyonso bo molema donc toza wana obenga bandeko tout ya famille libota kaka oza posa liputa soko bengi en tout cas ba rotindo liputa na yo soko za awa liputa za na $30 se posa na poto ezaka na $30 donc utindi mbongo no ba peso liputa no toza pe mieux placé pour na question na agence soko futa wato yemo futa mbongo kuna voilà ngwana kaka bien kazanga madame Belleville Kandi na kati ya Belgique dîner de charité. Tout le monde a qui bango, je m'excuse mesdames et messieurs, voilà ils ont un peu rock donc bozomo na ndenge na zolo banaza un peu mou donc voilà ils ont vraiment bien té vu qu'il na supporteur climatiseur té nazaka allergique na climatiseur voilà na climatiseur yango sala nga boy ki na luba boy madame Belleville Kandi dîner de charité vidéo na Mike la Duchesse vidéo na Hans vidéo na bandeko msusu mais baye ba bengi Hans balobi ke aza hypocrite par rapport ndenge to moni la ka ndenge to moni la vidéo madame Belleville Chacha omona ko traiter nga hypocrite pour nazana ndeko nga mwasi voilà nga na moni ngo bizarre omoni bato asila na bato kola baya Gabi natali vidéo moboye ya Gabi ya libala na bango na moni ngo pa Yves Pan ya Gabi parce que ya Gabi est sérieusement malade Ezaki bezite et effectivement Dieu écoute na moni ngo na chaîne ya Yves et pas Yves Pan et pas Yves so tali façon ya Gabi otambola oko na okipa se swinga et na moni batie photo mosu ya Gabi ya kala ata basumba ya noir ya Gabi ya Gabi penza et na moni batie so photo oyo ya zo appui na saki o libumo esembo mi onde mona zo kindoki na moni ya Gabi atelemi mais quand on va na kanota ba propos ya Gabi ya na na TV obi ke ya Gabi aza sans pitié ya Gabi azanga mawa komona ya Gabi tina kokoma na ba niveau oyo ya Gabi azokoma ko ami komisi ya Gabi azaki mutu mobe fa se méfier lokelo nzambe makasi nzamba za capable ya kozongise ataye nzoto azongise makasi parce que ya Gabi aza encore trop jeune 50 ans ou 49 ans ou 40 ans monenga lobaka aza na moi même au 50 ans azananu azana mai na makila maman okuta azana 60 ans 60 kingani nzambe pa osala e grâce à bali pe abot atana bana 10 mais nzambe asali ngolo babali epe boni ya Gabi mtala bani bale so ya Gabi ozoka na TV pona otuka ka bato ya Gabi lukelo nzambe yaya osa maladi ya Gabi ozaki mutu mo bovana na ndako to ya kotala ka yo nde bato ba oketala ya buyi
ozaki mutu moko boye olinga kovanda ya gabe olinga kovanda mana ndaku olukelonga nzambe olinga osala réconciliation na bandeko no nyonso ya gabi mpona mboma oyo ya gabi oza na posa soutien ekosa assemble te chacha ya gabi aza na posa $10 ya Belleville aza na posa $10 ya Sila ya ba Ansu Luzolo wana ya ba Mike la Duchesse aza na posa lisungi na bango tokosana te ya gabi onyo to osala liza ba mascarade mais quand nenga sali ba analyse ko ne pas isha ko ba pese le côté azuma mukena ko za 50 na chena saki ce que loko zo boma kare ezo boma ya gabi de plus en plus yango wana ya gabi aza na temps ya repos alobate ya gabi aza mutu moko ali alali soko abeta tour abaluki kana lupangu na ye soit na avenue na bango coin ya gabi a mutu mo fazo a repos yo traité en sous hypocrite mutaza bonne santé bongo mutalongo mususu Belgique mususu est-ce que madame Belgique bazaya kiti président en sous la comme MC ko zo 30-40 minutes ayene wana siko ya gabi yo ta place mo ta 10 minutes et zo combien des heures pour comment wana oko comprendre ngote olukelonga nzambe mo yena tevo po finga en sous-zolo, il peut traiter mobali ya bato. Tala manquement place pas bata théâtre, mobali ya bato. Père de famille, mo traité hypocrite ya gabi. O senga en sous-zolo tour a pesa hôtel pour le mona hypocrite ni. Toloba nini? Potingana tina bengo hypocrite ça, c'est ils ont le romona senga que na mono pimeli ngo pesa ngo nani. Exode. Peut-être que nous sommes encore très hypocrite. Ah, c'est hypocrite. On a 5 ans de l'eau, ça ça me parle déjà. Ce qu'il y a Gabi on a ce bocata copté. Aux encourage benga en sous-zolo hypocrite ndeni. Ce qui y a des camarades qui n'a bon peut-être au kobenga il y a des camarades hypocrite. Pour ça quand mobile na pasola yo, a pasola a tika yo. Aux aki le quoi quand tu la soif fini pas ba comédien so ka zaki na bon moinde hypocrite ne zai ya dadi poazwa a roule na mutu kano abimana yo me ba eni ba na ndako omoni ba gabi ne ba suki mais les comme qui soni to moni Cardozo aye a sali vidéo et qui zongi au lieu qui va traiter yango dans le miable mais ba mikolo ya théâtre ba lo ba ilo côté on dirait ba mikolo msusu ba maman msusu bazozo akara part ya mutu mako Teresa dasi ba yiba makula za kana succès alors ya ko loba malamu ya Cardozo to linga finga toujours Cardozo ozomona aroluka toujours ba loba ba n'importe quoi sur Cardozo et loko ba bossa na bango ba mikolo kotala déjà boy kotala déjà ngai na tala bloka sila te loba na kuta na on TikTok na yeba peut-être que zaki filmer na monika maman Nicole de Bakata so ya ko réclamer baso ntsé makolo na ye on a fait un tel film na côté na mon ngabi a te film asila na motema maman na baki te félicitations mère malgré tout na benga été na na chaque commentaire te mais na motema na lobaki ngabi te mère vraiment a tapé mais yokani si ko film ko yokana te ndenge ni ça c'est parti ndenge ni si la zala ba vaurien si la zala ba communicateur te zala ba communicatrice te tale loko so mona na ma clair bazo yiba baninga makolo on est ko tout bo se référer na film o bozana ngo mais bino bo memani lisusu et puis bo koti bozo finga batu oyo ba moni likambo na misu na bango. Yo kanisi mutu lokola Cardozo akoyi ko bebisa réputation ya jeune leader. En bebisa ngote ni Karine ya Mado wana. Ba sali réputation c'est parce que mutu na bango ba tourner pas ka ba tane même moral. Voilà. Si ko tanga na Monique Chacha na ke peut-être msu l'église mo ba bisinga ke mutu azo combattre yo abimisa biloko la nzoto supposé ya Chacha na ça sablata. Non, yo bella mokile ba comprendre que Chacha tika nzoto nanga. Voilà. Oh, Cardozo mona beleli, eza logique Chacha. Je n'ingo sala nga Jacques Zengi jama comme mutuna sema ko likolo sala nga te lekate. O sala nga je parce que to yemboka mboka.
yo na tourne nga na tourne nga oluko yiba succès na nga ya pasi Voilà. mususu pona koma lo na za Cardozo bo obi combien de sacrifices na sali mususu na pesa nzoto na nga na tsa nzoto na nga je peut-être pona za Cardozo na za lelo pona za Karine ya Mado final de quand même na canal ya nzela bato ebele pona na za personnalité na nga bona za Karine ya Mado mutu mo ba futela nga kangangola ndako ba futela nga mwana nga zo examen d'état sko yo yiba nga succès na nga otika nga ndeni Yiso olingi babenga okombe. Oh, sacrifier mwana na yo. Pe zoma ko la famille na yo. Yo moni makolo yiba kaba ba cook boza ba communicateur na ba communicatrice na ba fan boza ba bololé. Comment bino mutoko sila a comme incapable de comme film. Sila komi ko binga ba komi jeune leader komi ko binta sila na ba gag sila soko koma film te bino bozo ko bote ke ba yiba sila makolo ba longola sila sapata sika sila niati sapata sika mambeta bozo comprendre ngote ya chaussure au sommet 180 €. On y attend mambeta après yebe kaki bazong selembongo na eto mona pe na Nigeria kuna ba Merci Johnson bakata bango ba kovo ya futa bango e futa bango ye futa rate a joie Dubé ne futa Merci Jackson nizanga siko aussi la futie nini lelo mera komo kata dance na ba gag bazo binisa e oko sosolate Karine ya Mado amoni babeso moni no kibelela voilà Karine ya Mado bela te que réseau ko fonga munoko ne jipa si l'élastique oyo finga bana bato yo zana succès ta yo si ba yiba makolo tongo sans le savoir bizwaza na bisenga senga na bikenda si po soka zaki mutu mobo ana raisonnement soka zaki mutu mobo ana réflexion soka zaki mutu mobo ana conscience avant na kiti ya finga Cardozo finga Karine ya Mado Teresia so pas zaki yaya malamu anga benga baleki na ye wana ozomona Karine dozo to solola wana ndeko na bino soki bo remarquer kama kama be fali pa boya na TV fabulu kata biso mikolo boy to ya mais tellement maza be censé ba ona ba gabi basa ba soifi yango omoni soifi kanga bino nyonso tout na bo raisonner te ozaka logique mama kipate ba ngata ma chérie mon frère ça va passer ba lobi libala ya maman na bisole ya ndaya ils ont détruit par Madame Belleville quand il a habité na cinéma oh bakoki komona bato mibalete bazala malamu Madame Léa libala ne saini et combien de ezana mbilinga pona Madame Belleville obi internet Miss Lolo aye mabe kuna ko finga na mobile ya Madame Léa bongo ye Miss Lolo tala mutu lokola Miss Lolo kina manas kanten ouais Désir, chikicha, cha. Abenga Miss Lolo en pleine émission. Zaki mwasi na ngai na kotino na chambre na longo lio bilamba na talika nzoto na bino lata. Aussi singa na petit. Miss Lolo kokolo lobane lote. Olingo sambusa nga skopo na yango. Olingo sambusa nga bite na benge pona rappeler ko zaki mwasi na ngai. Bongo Miss Lolo za mutolo balibosa ya Léa ndaya Miss Lolo aki alongola bilamba liboso ya Eric Kenjo mbanda bijou la reine arosala ko se mesurer ba lo ba ke oui liba ya Léa ndaya ezi problème ba moni ba benga ngoni bateme ya mona Léa ndaya voilà ndenge mobali o ba ngibalo ba ke libala wana za kokufa moso ba honora automba na mama na bag garantie te me ya wolo bag uta poto ba somba na zandu na biso te pire ya poto ekota loboko ale ya ndaya Miss Lolo bolukela sila mobali sila nazo koma mapuya akokela ngana biso te tellement na poto moto eza moto moye mama kasi na poto akimelanga ti
ana papa te papa zata tala lelo nde badiembela papa madilu badiembele tina coupe na kati en tout cas ata unazala malambe na seki makasi na bano chichacha badiembeli madilu tina coupe kati tina dekale na oyebisa yo neti bakima na ngomba ikangunene boy matanga pe awarte mama lobi muta bomisi mama ya ba madileza madame Belvika nindenga tuna wana njema nani mamu ya madishu est-ce que elongwana za kelonga mama solo na kopana petenga na yebisa kazongele longine bio mamu elongune kenda ndikala tawo yo lata ma ate mamu tuko lata mamu elongwana yaka franchement mandeko balanzi ngamona lokwe elongana mama lata ngo kolata alata ngo mamu yebisa elongune solo c'est pas un perruque moi teke teke bebo na mona ko ndeti masque linye ku ekena bo na mona ndeti masque linye ku mamu kolata perruque na te ça comme abe yo za mutu faut tsaka ming ba France boya voilà déjà boya le subit de tier voilà faut tsaka boy et ça lo bien mamu tuko tia planche le belongine ke na pose elongiana na sepe na ngote elongi biologique na ye kota la chaîne na ye okomona mamu international ndenga zaka ya pembe nakala ya tsala ya filtre tanga zo kosa la passer Moïse Mbie makambu mobali omoni nzambe ndenga frappa yo on se manque pas de Dieu Passer Moïse Mbie na mosali monena nzambe mais yo vai na TV po kosa ke makambu ke mobali nanga na kina manoza na ye tanza menenga frappa yo elongino zo yeba ndoke na okosala babenga adultère nanda kwa libala mwana masumu nzambe atindele milimo impudicité faut comprendre que batasila batambolaka na soif tala mamu bafumo sa libala femme mariée mais okenda kokota mobali mususu obimane na li conjugale yo na mobali na yo tala longenge koma yo mamu kende basalo chirurgie parce que longi wana ezelongino te elongi wana na préféré tengelele nazwa eke yo siko ovana opete oyokosila mata nani zizo ya mwana nziko na préféré ziko nazwa zikondo amasi kitoko pozaka possibilité neza te akomi kitoko mikolo yo akomi kitoko nazwa zikondo kofinga manike te bosalaka yere bofinga ye na manike tala manike le John tala manike de John 15 fois manike tellement atiki biloko na makasi ta centaine de zongi tala base ndenge bwakami mamu oyo osala comparaison banini ke Bellevue muta bomi vraiment mama ya bamadilu na souci makasi eza sila comment mwana nanga sakenda ne kala ma fille chérie bia avai na poto na bakoko nanga mais yo ozoya kodiembela mwana nanga da sakenda ne kala ozwi liba omike bana madilu omoni ndenge bakendaki kodéclarer voix ya papa na bango il faut bon déclarer papa si la fa bon tala obi ya Blaise Magali ya Leti si là il faut afouta voix ya papa afouta lombo ouais to voix na batie ba monter voix madilu ya solo bazui voix madilu ya solo batie si la bisalu pesa papa bisalu mbote boye la biso titre nzembo wana poza fallait to futa mbongo si la préparer bana madilu ba oya et nandengo sali réputation papa na bango voilà mama bia ko telema na droit mobali na et si la boko dédommager famille madilu mama na kufi na souci moi na kufa icône kala valeur madilu asali makamba minene na binisa bato na mboka mama mindele monde entier mobimba tous les 20 soki tous les sortes à langue balobaka munoko nyonso ebina banzema madilu bongo yo mutu mo silo zana na succès te odiembela nkomba mwana nga lokelo mususu mamu muta bomi bato babomi mama na succès za bino
Ya Gabi pas lobby, le babé ta c'est ta matanga parce que si la zaki na Tala Gabi a changé. Tala Gabi a changé ma loba. Gabi bo changé bande ko balandi nga na Gabi bo changé ma loba te bino na mamu. Mamu aki ko ebisa biso ake. Mama bi na papa na so ma dilu si ba kabona kala. Alobi ke Magali kuto azaka mwana mama biya te. Bonga azaka mwana sila. Likamnene boy. Oui. Donc c'est que Magali mwana sila botana na madilu. Oyo mama muto pesa ki Magali mwana sila. Siko yo gabuye yo lo bakini. Ke madilu pesa sila mutu ka somela enda. Azula enda. Gabuye yo ngo changer manoba lo bake Magali nani sila daki ka katula swafi ya madilu. Dale. Ngata lo bake daki katula swafi ya Gabi. Ya ko contredire ngawati. Olobi ke nonga makamna lobi na konsi madila na si na considération azolenda kumne na gomba so na mutuka lelo ya Gabi ozonka na balangage na ke madila no benga si anoza si la katula soif petit kota couleur ngano to kuta na kana kwa wanga ta wana to kuta na chez maman Njomo to sala ni kamba mo esilo ke petit na pone mungongo zuka azaka peli kukume azaka mungongo zuka petit boy na ngaba pechuwa na ngana na kusa pechuwa boy na ngaba pechuwa na kuna sala ngabe so na zaba pechuwa boy na ngaba yo Gabi yo zala basila ukasala ke bien wana yeto wasko ba pechuwa na pembe wana ti ba Clara wana sila yo yo zambo obi ngai so na loka bango baba ku baka mabe ba sali réputation nani basali réputation batu ya mama biya ba bebisi personnalité bana ya madilu ya JP likambo boleksango bongo te ya Zuzu likambo fo botele milango diamant maître diamant bonheur mona Johnny ko bike baza aussi baza namba na madilu baza cousin Johnny ko grand frère Kofi si ndeko na mwasi nani ndeko mama biya mami Chantal personnel na sama bele moi ça va pas biso Joniko ozomona diamant za mettre vocal kamo fu bolandelango boko le likambo ka boite comment moi si moi za kine tiel bo akatara ne cop eko salir réputation o salir réputation mutu boke monter pe voix pesa papa mbote likambo pardon ya blesbo zimbo on va poser fali soki te bozongi sambonga fali pupa fu bolanda pe pasila c'est bon te bozongi sambonga fali pupa bolanda pe sila ya si le monter voix yo quand so kosa biso ya o mabi ya tunaki ba pesa biso combat titre nzembo ayo la biso ye ngana Silas azaki producteur aza Niger aza mtani babenga wanene Niger ba Nigérien ozomona Silas azaki producteur na ko producteur tant bazaki ensemble na papa Lutumba tant atiki ne bango akomi ko a produit madilu na album na ye de madilu ayembela ngana Silas ozomona muto mama biya yebi asalaka na papa nzembo obabwaka visa mabia bisi abingam na saki papa sala clip na visa pona nzembo et puis na bota visa yango to tuna kisila pona nini tangu visa kufaka silo yakate a se mesurer na tine bembe yo commence libala te ozali kangu kaka azabzel mabe visa ba yembela nzembo basali ne pe clip faute na ngai te faute ya visa nandimi babenga ngai etula kasi boma muinda kafe olambeli nga na matanga iba yembela wapi sila bayembela wapi visa sila yebembe na o te en tout cas ayebema visa te mamu segeza ndenge na yake nani bibembete ya mabokilo pe yango oyo sala te exception bokangisela sila mbongo babakuko bokangisa mbongo parce que vunga mama il faut sila po bino mama olobaki nini biya na papa badilu bakabwana
femme officielle ezalaka Sila femme mavunga zongawa zonga na masasa bulangeti ko Sila ne bulangeti ko yango wana yepena fo bulangeti okotia mama na kati ya bulangeti yango tozala ngo posa bulangeti Sila yo mtokoya nango mamu fo bosumba Sacha Sukali pe ezanga te café pe ezanga te mamu yela biso elongi na solo tika kobangisa bana biso mamu alors la masque wana yango te mamu oza ata dessin animé oya sangria bande konana mso ba kibilongi mabeba na mama na ndeko na Anastasie mamu pardon na zuta Anastasie wana mamu za mabe moi c'est le roi carbone pardon obi carbone carbone wapi ba carbone to komela kati o kama ko ngala ibwana ezaka mwindi oneza kwa pelio mamu zelongi mabe wana longa mamu pardon mais zongela ka elongi na ote o sumukisa mutu tina niveau oyo mamu mamu longi ne na kochango lokwa nani sana raisonner toko koma pena su longa mamu na yebi sana kanti longa mamu mamu voilà Ibu mamu bakoki kozwa Ibu babomba quelque part babengi bana nde balakisaka bana mo nde bazwaka bana bakenda na bana na bajardin nde bamaka nde bakende na zo na biso bakozwa Ibu babombi biso batie mamu bana bazwimba moko nostalgie bamoni sikoyo Ibu alive mamu tala miso ya mamu zwa miso ya Ibu mamu yela biso longi yo afofinga belle vie yela biso longi na kitoko bien kazanga to comme na sikoyo en tout cas bato bo retenir ka bo belle vie valeur biso kuna tomoni belle vie tumbi ntaba tolie ntaba biso pe tolie ka ndinga molimo tama kuna bazo tafuna biso pe to nga kuna soma ki ona kwa na biso na sentiment wana en tout cas le bina zo tafuna ntaba madame belle vie kanja pesinga posa ntaba biso tolie ntaba na Belgique balie ntaba bongo madame belle vie kanja alambi bongo kuna bino bolambi ni nzala na ba film na soif na ba film nzala na kolamba nzala finalement boliaka nini mama mingi en tout cas merci beaucoup Naya Sylvine Jolie merci à la maman yaya bolamo eleki ya Sylvie la maman chérie Zambalola Pambola Bino maman José Lusadiso maman Claudine Bokatola en tout cas baza Londres mobimba maman ni ba super maman Ningo ya Mputu Zamba Pambola Bino maman Mita Dina maman la grande H maman Gina Mabiala maman Francine Matondo banano lungengo ba Renate Kitenge ba Pierrette en tout cas ba Bibi Chimuswamba Ipupa ba maman Londres ba maman Nicole Oboko bo soutenir belle vie de qu'on a bien moi si en tout cas Bibi Chimuswamba maman Nicole ba la maman chérie baza wana baza Londres ce qui bola besoin beaucoup taper na pona ko soutenir madame belle vie azawana baboya kata ba mama bat boya ba bino maboko ko fungwama en tout cas na moni so ba mama biso sona na bosani boza tellement belé ba Mireille Madimba ba Mireille Makaya ba Jana Banakaya motela Rodrigue Bangala ba Jenny Lema aquarium qui est Congo d'Ifabel boza tellement belé en tout cas bo soutenir madame Bellevie ya pichu di Fwana na mona sona mignon noble na kati ya Londres na monio lisusu mauvais propre Jean-Paul Kapinga na monio lisusu ya na ngai Frigence Ntilu na monio su Tito da Costa na monio lisusu Bozé Belé. En tout cas, le roi célèbre Christian Ngoma. Et merci na Idiot Nikebi. Merci na Ochacha. Nous revenons sur la carte na mon asuka famille bota bola eke pardon chaîne là la té.
famille bota mokomba chaîne là la télé Voilà. et on va 20 ans moko ni biso beto ko beta zarani c'est pas famille bota bo s'abonner beaucoup me sangata na 4K na ko mata na 4000 abonnés. OK. 3000 abonnés na ko mate bana na téléma ki wana. En tout cas bo consommer bo s'abonner na chaîne Moza jamais déçu. Voilà. Merci Chacha. Merci beaucoup à toi aussi bien Kazanga et un grand merci à Exode Mikebi qui était derrière la caméra moto à Salaki qui Billy l'émission vraiment et comme Akito comme Nakati Yaba Etando et merci beaucoup à mon ami chéri et un grand merci à Ibrahim Soupra Sala les rois des iPhone et pourquoi pas à établissement Giante Jonathan des Best et à ma maman chérie maman Balbine et pourquoi pas à mon papa Balbi papa Jacques et à ma famille ma petite sœur Nanga tout ma petite sœur Nanga et puis ma petit frère Nanga en tout cas vraiment je vous aime tant restez toujours branchés serrez cimentés collés scotchés sur notre chaîne Mwana Suka il y a famille Libota officielle et quant à nous on vous dit au revoir. Au revoir.